Nzambende moto. Mais toyebi mutabomi maman Jackie, toyebi mutabomi mère. Mais na lobango lelote, na lobango ba semaine wana yali, na ebisabino mutuni na bomi maman Jackie. Parce que liwa to lobi liwa za mabe. Amemi biso maman Jackie. Moi acapella nzembo refrain wana. Soki na yembi na kolela. Mais lokolo lini, na leli mingo ngala mote. Liwa yo mabe omemeli biso mama Chako kilalande nyombute kelembe akambola njangane sakwa mbocho enyomya mbocho mama mbokaola comme homosexuel parce que le diable travaille nango si on a mis ça là pour na biloko moko za na tame œuvre d'esprit soko sala ngo lelo eza malamu bato bakobetelo maboko. De la Cléboa, bonjour. Na sepe ndenge boza ebele ya kolanda émission na bino o ya bino Inès présentatrice a présentaka bino chaque makambo etali mboka. Boyebi ke RDC eza ya kolela Congo mobimba eza na pasi mama Chako akufi atiki biso atiki ba comédien ba la Congo nyonso. Na yango bolandaki bilili depuis le jour oyo akufaki Cléboa kitaki sur terrain depuis HG sika owapi mama akufaki. Alors, bozo qui ba image, deuxième jour, on a Cléboa et Zala qui bomone qui ba image, n'engue tu filma qui ba déconner, baza qui sous émotion, baza qui paniqué, na liwa ya artiste monone na combo ya mama Chako, Jackie ya Jackie. Na yango lelo, ba pesa ki biso message moko à propos ya Nzembo ba yembelié. Ndenge boyoka ba yembela ka sans souci. Ndenge ba yembela ka ba comédien o nyonso ba kufa ba kenda, lelo ba comédien ba binte ba sangana, ba chata mwa liloba, ba yemba na ba Nzembo etant que ba Afrique biso telelaka na Nzembo. Yango lelo toye na studio Cléboa kiti na kati ya studio, lelo kota na ba comédien kozwa ba image bilili pona kolakisa bino toujours o eza en kati ya koleka concernant liwa ya mama Chako. Ba comédien bazala qui entre autres maman epela boye biye ba comédien ebele bazala qui ba papa liberté ba papa bokungu baye ba tebele baye koya ko chama maloba na bango mo kolela na bango message na bango ko pesa ba embele Nzembo wana poétique la ezala ta souvenir nango totiki bino bolanda nanu na sima toko solata. Ouais, bonjour papa tout le monde oza icône moko théâtre depuis Kalobandi lelote tout le monde bozala ensemble ba papa sans souci bozala ki bojoana bango na mama Chako. Alors tout le monde bino lelo awa na studio boye ko enregistrer Nzembo pour la mama Chako malobano ezanini. Bon si aujourd'hui to sepeli koya ko enregistrer Nzembo pour la mama Chako les alliés parce que biso ba africain mingi tolela kana banzembo soki mutakufi en Afrique malobana biso mingi ko kanisa bolamu na ezaka à travers la chanson. C'est ainsi que le rôle la fondation to kanisa otam samina Jean-Pierre Massamba ndimi ko sel Nzembo oyo biso petoye moi personnellement na un compte ya Union Sacrée des Artistes et Comédiens du Congo où je suis le coordonnateur toye pour na kolela mama Chako à travers la chanson et puis ko kanisa ba œuvre na ye mama Chako était exceptionnel ça na lobité pour akufi na ba mama nyonso basala ka musala oyo mama Chako azalaki na simplicité moko ya makasi ba simplicité moko oyo azalaki munene me ngonga musazo bosa na munene na ye to azo kipe yango te okomona groupe moko botami kaka lelo babengi mama Chako ke okomona mutu moko za na projet pas espace na TV abengi mama Chako aya salipe donc c'est dit azalaki na niveau moko yo non c'est vraiment fantastique et de deux Maman Chako azaki na respect à ba collègues. Maman Chako respectait tout le monde. En tout cas ceux qui mutumoko Maman Chako boudé nga na monité. Même acteur wa yelelo Maman Chako azali ko yamba tout le monde. Au monde ba qualité wana ezaka mingi te. Na musala na biso mingi ba congolais soki ba yeba ni mo 2 jours ba beto maboko okomi ko boudé ba bien. Nous sommes de l'école, il y a groupe Salongo et
tozalaka mingi na respect na baleki. Mais lelo baleki mingi baza fabriqué par l'internet, baza pe mingi respect na bakulutu te. Akomona bakulutu aza ko bouder. Or Maman Shako n'était pas comme ça. Conseil no pesa baleki wana bazo bouder ba mikolo depuis comme ça moto ebi keza lelo teza depuis kala. Conseil no pesa bango bazo manquer mikolo. Bon, comme manquer penza teza bouding. Parce que za ko swana teza bouding. Eza lo komoko ba yebake arezaka na ngonga. Arezaka na ngonga bino bobota mina no teme bandele maboke. Bazalaki na mboko. On a connu des grands à Moussala na mboko. Lelo tamso te bisibino ke Mama Impala. Yo koyeba Mama Impala, koyeba ete mazana bomo. Ba vie Moussa bazana bomo. Ce sont des grands oboka andele maboke zala kombo ya moto. Toyembaka andele maboke azali kotambo. Voilà, zalaki moto c'est de grands noms. Lelo tango na Moussala bokuti bakulutu bolanda nzela na bango. Yango moni biso tolandaki nzela ya bakulutu na biso lokola ba kwedi ba tebele otolandi nzela na bango. Lelo nous continuons. Pourquoi? Parce que respect ya muninga na yo. Baleki pe balanda yango. Conséquence ya kozanga kolanda bakulutu. Ba artiste ebele ba kombo homosexuel. Ya solo? Oyebi yango. Koloba ya solo te parce que je vous informe, même na poto les artistes beaucoup comme homosexuels parce que le diable travaille nango. Si on a mis ça la satan, artiste belé ba ba koti ba kisi. Pour na biloko moko za na mais œuvre d'esprit so sala ngo lelo eza malamu bato ba betelo maboko. Lobi pe ko raté. Ozo comprendre. Ozaka ka yo mosali œuvre raté. Na kosenga na baninga ba travailler, ba répéter. Moussa na biso za la rendre œuvre. Ezali boudingité. Les marqueurs makasi pas Maman Shako na groupe Salongo ne bozalaka ensemble. Maman Shako azalaki na groupe Salongo te bande ko collaborer mingi na groupe Salongo, a collaborer na groupe Njoy parce que je suis aussi du groupe Njoy, a collaborer na groupe ya Mangobo. Ça ce sont des icônes. Bangona ba Mama Boka baza moko ya kalo babandaki na ba mwangazo. Et là que marquant j'ai déjà dit eza simplicité na ye. Ti ya kufi na yango. Donc et là que sengi bisoto hérité na Maman Shako c'est ça. Mais ndengo lobaki pour les jeunes na kosenga bino bosa musala. Boyeba ke musala to sa la Bible lobi génération moko ye mususu kei. O lingo lingate okoma koko. Soko salaki musano yokolaki malamu te maintenant c'est rozalate OK na oubliette. Bato bakobosa na kosalaki musala oyo. Mais soko sali musala na yo na ndenge ya bien. Lelo zo mona kola bien na biso ba Johnny Tsakala muto akala. Lelo aza kosala pourquoi? Parce que ayebi musala na ye azosala ngo très bien asimbiki cité alandi ba norme musala na ye. Mais les jeunes bazo ya lelo ndenge soki ba éviter ce komona kaka après 5 ans on ne parle pas de lui. Donc c'est pour dire que nous devons apprendre à kosa musala na biso na ba norme surtout que lelo avec l'Union sacrée des artistes et comédiens du Congo, tout le monde nous norme. C'est-à-dire tout le monde a ghetto. Tout ce que nous faisons, banakini bino moko boyebi, eza ghetto. Ghetto wana bozoka bolongo wana pourtant batu mususu balingaka bino na ba ghetto wana obengi bolongo la wana. Mais bato balingaka ba ghetto nde bato bazo rendre ba artiste ba mandia. Parce que ceux qui montent dans ghetto ko boa ata kufaki na ye alamuka boaki libanga. Oh Angèle Mokako na Paris. Oh Lissika Gbek en Allemagne. On a dit que bongo asali moi geste. Mais non, l'artiste il faut vivre dans Moussa naye, asali œuvre naye bien et qu'il y a un festival, asali œuvre naye bien et que partout et cette œuvre là déjà collé ça y est. Ils nous ont imploré le plus. Mais quand comédien pour valoriser la mendicité. Mais justement la raison pour laquelle l'Union sacrée des artistes et comédiens est là, nous allons commencer par conscientiser d'abord les comédiens noble. De deux, nous allons parler aux autorités que Moussalo Tozo Sala il faut battre la garde pour que son mutasali œuvre naie a bénéficié de droit d'auteur. Mais est-ce que na comédien na biso congolais est-ce que vous avez un temps à se produire à l'étranger, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Mali? Effectivement, il y a des amis au Bassala Kaba production, mais beaucoup plus baninga na biso à théâtre classique. Français ou lingala? Il y a français to lingala basalaka. Au moins les lotika to ba français na lingala zolo bawana. Au moins les complexe moko koti na musa na biso. Ba tsoki ba tourner film ba lobi na français ba mona wa danser. Ndoka za ngo danser te. Ba chinois basalaka film na chinois. Soko tali
les biloko baota na ba novelas. Ce sont des trucs que c'est la chinois. Mais baye ko ça la traduction na Côte d'Ivoire. Yango bota lango na kati ya babuke. Valoriser Moussa na biso ba congolais, ba artiste et comédien na biso ba congolais. Na ndenge lobeli union sacrée ya ba comédien. Bozo promouvoir nini? Effectivement, il faut toujours promouvoir nous d'abord et artistes, c'est-à-dire l'artiste il faut vivre dans Moussana. Et puis nous sommes venus contribuer au développement de la culture congolaise. Tango biso salaka pilipile matamata, tango bakulu tunabiso basalaka mwana ntsusu. En Afrique et loko ezalaka te. Les gens qui nous ont triché, les loko bango parce qu'ils sont organisés, comme Kolia Mbongo Koleka Biso. Oui, parce qu'ils évoluent à niveau international. Partout dans le monde, les Congolais, comme ils ont imité, pourtant, ils ont mais moi, je vous dirais que l'équipe Bisoté. Le vrai problème à Congolais, c'est parce que politique et culturelle les atteint Namboko. Il faut pas ça pour promouvoir la culture. Le ministre de la Culture a été Tolobaki Naye, lors de l'émission à partir de Mboka, Tolobaki Naye, bateau va contourner, face à l'entourer na bespère. Et ça la tête aux ministres au Kamati Mwana Kasi, au Kamati Mwana Mamale qui ne connaît rien à la culture au Tchèque chez les chèques. Donc ça là, pour ça que la proposition na ministère de la Culture, tokuta na bango, bachel abiso politique et culturelle. Ce qui bachel biso politique culturelle et que politique culturelle est commune en Mboka. Artiste nous soit que ça la œuvre naie à coller na œuvre naie. À ce moment-là, au comment on a changé parce que Moutazoli na œuvre naie. Alors de deux, que les artistes bango ba mi mona te que baba sous-produit. Comment voulez-vous un artiste ministre là nazo kende ko yembela ye? Député alali ne pongia za okende ko yemba tant député ko lamuka apesa ye 5000 to $10 à transport. Mais c'est pas normal ça. L'artiste c'est un monsieur. Alors, on a extrait où tu as poto chuté. Alors, au Soyembi déjà? Non, pas encore. D'ailleurs, moi je suis un ancien musicien chrétien. Papa, c'est seulement à capella, moi on a au bongissé le Koyembe la maman chante. Ah, Yorande Bozala, Mukolo Yambale, de l'or le banete que ça le logo moko. Non, attendez, vous allez voir ça. Non. Non, ezali surprise pèse à la Ramon Malamu. Mais bateau Bayebinga Babike, Naza, un grand musicien chrétien à l'époque. D'ailleurs, bandaki na tanga baya ulingonda na musique ya Nzambe et puis na sala pe album pasteur moko melanga na Italie. Ça c'est l'occasion, je profite na micro na yo. Aza na Italie. Na tanga kombo na. Hein? Bobi na tanga te. Ah, boba pexinga na tanga. Donc pasteur moko na sala album nanga. Na sala album na récent na 92 na ko récent na 82 na résisté na 87 na enregistré album na 92 aye poto. Na enregistré album, na 97 akumba album na banda kenda nango. Te kokuta na ye na 2007. Abimisa album wana ti baboma Moussa na Nzambe mais Dieu ayebi, Dieu sait pourquoi. Mais comédien so baye ko répondre présent awa. Question il y a ba comédien il y a question de disponibilité. Par exemple, moi je travaille. Je suis cadre d'entreprise, mais pour la maman Chaco, j'ai pris des dispositions pour qu'il y ait quelques minutes, na rendre hommage. Et chacun a joué un ngonganaye. Le coup la bino boza ba pandisango boza là wa. Beaucoup monde tous les comédiens ba bazana temps, ba koya ba yembi. Donc ça va pas poser problème. Donc justement c'est pour dire que maman Chaco toye le exceptionnellement kolelaye parce que azalaki modèle. Tolanda ya malamu tikali mais enfin je dirais que toi bapaya to raisonner que un jour biso peut to zalate et loko ni to tika simana biso ba okanisa biso na nini mais na nyonso na to milengele parce qu'après vieux yolo les ali tolanda succès te tolanda makambo alelo te un jour tote maliboso Nzambe tant Nzambe akotuna ozalaki ndenge nini c'est ça le problème. Préparons-nous pour un jour tokuta na Nzambe et na pesi bande ko nyonso bakulanda interview yo na maboko na Nzambe toza na pensée moko pieuse pour notre sœur Mama Chaco. Merci beaucoup. Merci Liberté, bonjour. Oui, bonjour maman. Papa Liberté, to mona ki ozaki na matanga l'autre fois tozwaki yo tosolola kina yo apopo kaka eliwa Mama Chaco toyoki lelo bokoti studio pona ko yembele nzembo makati sabino ezani ni pona nzembo e bosangani ba artiste nyonso ko yembela ye. Oui, merci ma très belle question. Moi Mama Chaco azali icône ya culture na biso congolaise. Les dramatique na biso asa grand cinéaste azo mérité ba hommage digne soin avec le passé donc moi c'est tout ça à théâtre
ekoleka nango kaka bongo ekei nango esili tozwi likanisi ke tosala nzembo parce que soki tosali nzembo ekotikala éternel moto akozala na mutuka akotya nzembo ya shako akokanisa shako moto akozala na bar akozala na boîte soki asengi nzembo wana akokuta ba DJ bakotyela ye donc toimmortalise mama shako atikali libela na mitu ya bato mpe na kati ya miziki na biso ya Congo tozwi toyimbela mama shako nzembo omoni mama shako ndenge aza boye nabaki nango la fois passée mama shako soki ezalaki politicien nde toza na deuil national po aza moto moko monene aza moto moke te alors nzembo tosali nasengi na bato nyonso oyo alingaka baartiste comédien ya RDC aza na nzembo oyo na telefone na ye aza na nzembo oyo même na flash nde na ndako ayokaka ntango nde mpona kokanisa shako ngai naza na pasi makasi parce que sans souci bato bambiki na kubu sans souci ezali mama shako sans souci akufaki le 23 juin jour pour jour azokokisa 12 ans na mabele le 23 oyo alors tosalaki organisation na shako nde tokendaka parce que tosalaki ye mausolée fo tokende kodévoile yango le 23 juin oyo alors Nzambe 12e anniversaire à décès. Oui parce que sans souci akufaki le 23 juin maman na biso shako akufi le 15 juin donc totikali kaka na 8 jours à pamba po biso na bashako tokende na cimetière todévoile mausolée ya sans souci mais sans souci alingi na ye shako adévoile mausolée na ye te shako alandi so sans souci alors mpo na nga mois ya 6e mois eza mois oyo ngai nazoki pota monene oyo kotikala kolongwa na mémoire na nga te parce que nakufeli sans souci le 23 juin nakufeli shako le 15 juin siko na nzembo bozoyembele bolobe nini na maloba bozoyemba na nzembo tozolela parce que liwa tolobi liwa aza mabe amemi biso mama shako akapela nzembo refrain wana soki nayembi nakolela mais lokolo olingi naleli mingi ngonga malamu te liwa yo mabe omemeli biso mama shako. Merci. Donc moi je serai pas dans mon thème vraiment maman nangai. Est-ce que les comédiens ne sont pas répondre présent à l'invitation oui. N'a tu ndeko nanga masia adaki na Gabon. Donc comme kaka le bi ke biso mzate masia sel makasi aina kano rapide ndio baba dans studio. Adaki na Gabon mayeka pa imla mama shako. Batu kana moni ba ngai Johnny Saka bazawana. Donc majorité artiste taga ba ko dans nzomo na poto ba yembi. Papa le beki mbatseka yembi. Batu ko masia ina Gabon mayemba ko yemba. Azo conseiller maman shako na ye. Donc tout ça tout dans la carte bazo yemba ba epela bazali wana donc tout le monde. Makambo etali toujours loi ya maman shako. Organisation les andengeni est-ce que eza famille to artiste to gouvernement mutozui dé en charge. Non maman shako azali muto à l'état. D'abord premièrement l'état faut qu'on maman shako parce que musala shako c'est que musala wa sele ki batu à l'état. Shako sele musala depuis 1970. Azo mérité l'état fa bimisa mbongo ndenga kundaki papa Wemba l'état fa bimisa mbongo ndenga kundaki papa Simaro Lutumba et donc ngena ba mana ngai na mona ka soki musicien akufi bozia venir moko parce comme musicien wana oui c'est bien bon yangwana na sengi bolikal so saki ngai na kali na union sacrée to monaki ke to sengi na sacré ba comédien union sacrée ba comédien oui to pas makala ba kali ngunda bazona ba to saki yangona sengi boy na gouverneur so Gentini Ngobila avenue du stade fait comme avenue Chako Diala. Parce que tout le monde a changé, va finir les musiciens, soit Koufi. Alors, on va pendant 1970. Oh, il y a un pesa qui est bonza qui vous l'engagez n'enyoso. Pour abanda pour éduquer masse. Les lois tiki biso avec le cas inapercité. Na sengi na gouverneur Gentini Ngobila. Papa nanga na ebi ko za mutu oyo za on mi peuple ko za mutu oyo ko la ndaka biso partout ka biso. Avenue du stade wana comme avenue Chako. En référence il y a Kombo na ye ya makambo sala. Résidence Nezalaki. Très bien, merci. Parce que la mort n'a pas de souvenir. Chaque autre peut se gâteau relié à sous-soutien. En temps de chaque lambé à 10 000 $, à mon un côté. Mais ce qui est immortalisé dans Combo a venu du stade de combien venu, maman chaque homme, vous êtes sur ma casse pour partie de sa comédienne sur RDC. Comédien ne soit pas un téléphone, ils ont pas eu téléphone. Mais ils ont un téléphone, ils appellent un flash and down. Maman, pendant 1970, bani musati lelo. Azana mbule bien sali au service mokili. En tout cas, bismo d'abord bande ko na ye, la famille artistique na ye. To panza nzimbo na kusa za nango. Po bani so ba keno biso comédie de Zara ini. To ka
monaka te toleka bandi osoti na suka vraiment. Merci beaucoup. Maman Pela. Bonjour. Maman tomoni oye lelo koyembela Mama Shako. Maloba no eza nini? Maloba nanga ya nini? Pona ndenge boyo koyembela depuis liwana ya kufaki. Mais eza perte ya maman non tozangi le cher le plus cher des chers de notre chair. Yango no moni tozo koka kovana même pas na bandako tokomga lokola ngembo. Ouais, yango moni toye to sala hommage oyo po et ça la kolela na biso peut-être na loyembo et ça la bien. Tango apprendre ki liwana yo se senta ki comment? Bon, on a senti qu'il y a une absence de parties du corps. Pour l'amour qui n'a pas tongo bien, mais n'a eu le quoi, même si on a bien estomac, au bel estomac, bien estomac, n'a eu le beaucoup bloqué. Comme non saboté, non saboté. Na comme qu'on a bougé le beau qu'on a c'est fort, bah bien estomac. Na melika mai belé, na meli mai belé ngabi, ngabi la estomac brusquement brûlé et un ok ça qui va départ. Ma séparation et ça la cabon muto yo lingaka muto yo na ozaka na so akufi au sentir mais le quoi dans l'esprit té moi to comprendre que ça liwa ezakité donc on a vandi bon on a nomelaka mai na paswana ba ko benga ngai kota na groupe dans la côte na groupe moi Mama Shako akufi en tout cas na qui émotionné et puis tant on a comme na morgue douleur na yoka et sili donc on a meli qui cité na meli logoté ils avaient gara passine séparation voilà et on dit marquant makasi pas Mama Shako na logoté biloko ebele makambo ebele ba vie kozana Mama Shako boye ils ont déjà marquage vous comprenez ko va na ye ko soana ye ko lia na ye ko mia na ye en tout cas faut za la marqué ngana voyager Mama Shako ti dans lac vert tokenda ensemble tolala tobeta une semaine makambo ebele tosala na sou eza na motema na ko bana ko expliquer bino tokenda na Mwanda tokenda journée mondiale de la femme tokenda ina ba mama perenko na Mwanda tozaki ensemble tosala spectacle makambo eleka nyoso to na ko bando loba bango te parce que eza biloko e marquanga donc a marquanga ebele na vie oyo na ko même pas ko expliquer na bato donc naza vraiment blessé de cœur moi liloba na souvenir a bien ezali que Mama Shako azalaki mama oyo biso tozolanda ba marque na ba modèle soki biso lelo toza ba epela parce que tozalaka près de mort lelo yo ngape na ko sentir que bana nyonso bakomoni baza pembe na ngai alors merci beaucoup parce que j'ai profité d'être à côté de maman. Donc ceux qui Mama Shako, Mama Bipendo Azana, Mama Nzita Azana, Mama Boli Azana, Mama Pembe Azali, Mama Nzita Azali, Mama Alinga Azali, Ngala Zawana. So moi babando tanga les mamans. Bon tanga Mama Epela après ba ntaba Mama Mususu. Parce que nazalaka na bango. Bato bakanisaka neti na leka na salon, na leka na salon te. Eza selon Mama Epela bi patience mukende bi ke Mama Epela mona kinga bois. Il y a José Mampuya na salon de Londres, a la kutu. Ça na Londres, la lui Mama Epela ndeni ndenge ningabi Mama Shako nous a quitté. Donc Mama Shako azali ko yama tanga na biso. Po na ka mutete là. Mais na joa tonenta ba mongo. Lelo na dévoilé secret parce que je suis choqué. Mais l'obito mbotu na nga na ko wangana. Opesi mokongo na wangani nanga. Donc non quoi insister te ko beta CTT. Reste comme ça. Nyoi jele betani. Nyoi jele. Nyoi asamboto. Nyoi jele. Nyoi asamboto. Lo seke la sato la demba. Nyoi la dikila lande. Nyombute kelembeye akambola njangane Shakwa mbocho enyomya mbocho mama mbokaola elota mbohomba homba da mamane. Merci beaucoup en tout cas, je vous prends bonjour. Tomonyo ye kolela Mama Shako na loyembo. Makanisino eza nini na idée oyo bozui ya koyembela Mama Shako? Ah oui, bon. Eza makanisité ezali nenge esalemelaka na compte ya tokanisa. Donc tokanisa esoutenaka ba orphelin na ba veuve. Nenge moko ezali na ndeko na biso Mama Shako ndenge tozalaki na bolingo na ye ndenge avandaki na biso kitoko ndenge abandaki kokabola te oyo mukolo oyo leki oyo soki mwana muke rien ande kozwa moto nyonso ndenge moko
bien sûr moto akufaka aza na malamu na ye aza pe na mabe na ye mais le mama Chako azalaki na bolamu de plus oya biso bato toyebi ye tovandi na ye on comprend bato balie na ye bamayebo donc lolo biso ngai Oscar Kisweswe donc ndako ya mama Oscar ya mama Chako ezalaki palais na biso tokoya kolia wana bango baza pas sans souci ngana na chic choc le yenge on comprend toza koya penza kolia mayebo penza donc ya makaya buna fufu ya defate pa ma Jackie souvenir notika na ngona pa mama Jackie Chako ah ba conseil makasi kaka na ba souvenir on est belé donc c'est na mikolo bango bato misusu ba koloba o te bino pe bolekisi biloba loba mais non epsa no souvenir makasi na tika na ma Chako za Lyon mais rapena penza Lyon na bokola ya 14 ans na tché na forêt équatoriale na za sora coxé 23 ans na rotegele gouvernement ba yeba ko libérer nga ya solo on a souvenir makasi non yango alors ko c'est mo akapé ala nzembo uti koyoka koyemba kuna na studio mame na yebi lisusu même nzembo ngondenge nino boyoka sango ekomi na kati ya Kongo tozongi mama Jackie solo tozangi mama Chako solo likolo ya minwe lelo tozangi mama Jackie bana kini bolelaka mama Jackie mawa bokamwisi ngai mama Jackie akei ekosa eloko te ezali makambo moto a moto te nde tolobaka nzambe nde moto mais toyebi moto abomi mama Jackie toyebi moto abomi mère mais na olobango lelo te na olobango basimeno wana yali na yebisa bino moto nini abomi mama Jackie moto nini abomi ye moto abomi yebi eza comment nena mama Chako na yebi moto abomi mama Chako comment nena ya nzambe te nzambe mutasai makambo wana merci beaucoup bangisi biso te bobanga te po eza nzela moto nyonso eza na nzela moto nyonso eza temps tokosenga kaka na bakonza mboka basorganiser très bien bavanda soki balinga bakunda mama Jackie nonera makasi eza de plus bazwa famille ya mama Jackie na gouvernement bainstaller bango mibale kaka bakarne na baartiste bakende na bango moko basala makambo nyonso biso baartiste comédien lokola toyebi wana ndeko na biso ya musala biso pe tosorganize sikoyo bacomédien na ndenge na biso toyeba no tobimisi comment combien mpona kokunda mama Jackie de beaucoup d'associations on comprend jamais tokobanda okende kaka no na association wana mama Jackie lokola kufi biso nde tobandi non eza kopaki commissionnaire te eza nzoto moto soka kufi bokobima bokoma bacommissionnaire te on comprend eza penza donc tomilingana tozana bomoko lelo okolia no mongo bato ndenge nini na mokili osilisi yango yeba lobi nango yo poko kufa ya yo pe bakolia yango se baliepa na yo te bakolia yango pa banaka na yo on comprend moto a moto te nzambe nde moto merci mama mama Chako
internautes de la Cléboa, tozongi lisusu na micro oyo pona koyebisa bino merci na ndenge bozalaki ebele ya kolanda biso. Ala yango ezalaki présentatrice Inès Beneshai na occasion oyo ya liwa ya Mama Shako Jackie. Cléboa ekitaki sur terrain pona kozwa ba image. Na yango tozalaki comme rappel tozalaki lelo na studio esika wapi bomoni toye na bandeko ba comédien koyembela Mama Shako bolandi nde ba mama baleli na nzembo ba malobe kokite ba mususu bakoki koloba te po pasi eleki na motema na yango na pesi bino merci pe merci na artiste comédien nyonso oyo bayaki kopesa Mama Shako moi liloba suka na loyembo na bango. Merci beaucoup chers internautes de la Cléboa na ndenge bozwa ki temps ya kolanda ngai Inès Beneshai na micro ya Cléboa. Sur ce, je salue la française Pichou Mangaya et aussi à mon réalisateur Christy Visongo et pourquoi pas à toute l'équipe de la chaîne Cléboa. Merci beaucoup à Tonton Banda de la Nation. À très bientôt pour un prochain numéro. Bye.